yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image elona osenga yo ngote bandeko tozala matanga awawa tozala le géant catalogue ye wana bomona ye ana matanga ya defao géant présenté dans le bateau baolanda bayoka malamu c'est présenté dans c'est moi brother Mavinga le géant catalogue de Paris lumière ngiringoto yango moni tozawa mais brother Mavinga batbakanisa baoza mona changu pozala kana bana changu bon eza yo moko te bon ngana mwana ngoto mais batebele babulanga na mwana changu te na mwana ngoto okozwa famille okozwa visa ya changu non c'est la famille maman ça va play bon likambo te tozonga na matanga ya vie na odefao omone leki na Kinshasa point de vue nos ndenge nini bon natalaki lelo na RTNC bon amoni l'équipe pepele c'est bon loka makamuto leki na calme famille tout calme gouvernement sali makambutu donc merci quand on a seigneur quoi yangwana ozali comme ça obakisa bon likambo lobara na opesa courage méconnaissance na famille zamba pesa bango ka makasi po eza facilité tobungisi mutu munene jene atake subiso bana ngoto tozalaki déjà lobi tosala epe masolo ndenge kendaka na bana ngiringiri ive bonga Gigi Lumbu Konistar Mavinga kendaki ki Didier Maseke petit la salagité Guichera la salagité Mbutu Guichera la salagité tozalaki bakaluji ba Montana Kabumbai ba Mira bana tu yango tozalaki donc tout monde qui ba combattant ba sele sino ana de remit ba balukela ka eme de lo ba komo ko yemba a lobini pour le kambo makambo epesaka pasi toza famille photo sola to bana Congo toko bomana rabo eteti tozo ebate masolo aussi la tika pasi à trop ata petit nanga igeti kiasi atuna nga masolo wana sinon merci brother Mavinga mbala simato sola la bisoka o eza monde na yo yo ebi toujours dit no bilengi TV avec Claude Magellan jamais totika kayo dans je n'appelle makasi poto équipe délégation tozana ba Seruti Tomo ba Joël Yama ba Maria Mijeng ba Fatou ba Die ba Phili Lucila donc plaisir à trop je vous assure que vous suivez actuellement Edi no bilengi TV en saka awana matanga ya chaîne général bon mon o eza bati au ciel bleu Bati, Boni. Bien, Moukoua, Kitoko. Deni va santé, ça va. Pépele. Bon, dernier, tout le monde m'attend à venir à yo, les FAO. Il y a une impression dans le lelo. Donc, un sentiment de tristesse, ça l'a vu accueilli. Grand Baoba, le des FAO, grand chanteur, grand artiste, icône en bord à la biso, puis grand sapeur. Donc, vraiment, de la quoi. On a un souvenir à Malamu, à Moutoumo Malamu, à Moutoumo Alengaï Batou, Golé la Batou. Donc il y a un dégué à sa soute, il faudra attendre ça et va hommage à Souka. La pélépso poste non na yo. Hein? Non na la pélépso combo na yo. Na Bati Moubenga les célèbres parisiens au Zeblé. Poto Kagiler Nyonso, na ba interview na ye, kuna ba otu na ye, asola ba toujours Bati Moubenga au Zeblé. Voilà. Ces relations là qui ndenge ni na défend. Relations là ya leki na ya relation za ika ya artiste na meloman na ye donc alaki benda ya moko soto yepa na ye azo so le roi baleki azo conseiller biso to so la bien et puis banzema to sala azo ça soit plaisir a boire biso au fele banini donc vraiment ça grand frère mo très bien grand frère mo ya mo kitoko vraiment yo po sala ki client za opesa mbongo po yemba yo de on peut s'arrêter. On a une relation, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans même. D'abord, on a la Bolande, si tu as un Zoya, tu as un Haïti, donc, on a moi plaisir, on a le plaisir, on a répétition, ou bien signer leur foot. Mais on peut se bon beauté. Mais voilà, on a bâti Moubenga au ciel bleu, enfin, on a mingi, Alino, Bote ya nangai impression on nini na makambo ya defo ndenge leki na kini
impression na ngai esali ngai bien po ve pena bakundi na honneur po te bimbo na biso mambo na kana désordre mais na mwanda po monani ya bien po na ngeze belé en tout cas via kendekaka olobi po to mona ina suka wana shibeneti mobula lingo sala mawana otaki makambo malamu penza mobulu na ndeni parce que bato atala malamu te engombi moko boye shibaki nako bato ebele lingo chama mbri de mais si baza vie na nga eloka na olobaka wana eza liwa ya vie na ye adayaki akoya na engombi ya bongo te aa mutu moko fo aya na calme po liwa ezaka tour à tour lelo eza ya vdf lobi ezala ye lobi ezala nga lobi ezala yo mais en plus toki ke shibe des fois ça opesa bango bilamba ebele yo akabelaki yo te wana vie na ngai soko yoki na nzembo ya papa Wemba abandelaka litumba ya zazu lisuma ya zazu ntango abandeli yango abwaka Alain Alino Star abengi ngai eza te na bano so na komi général omonaka tosololaka nde na Facebook tout le temps tobenganaka na ye c'est mon vieux somoninga nabimaka pena te so nabimi kambo te Alino obengisa oyo na plateau tosola makambo yango calmement na plateau naolakisa kaka toza na matanga ya defao omoni awa toza na ngantie ye aza frère ami ya defao so boyokaki banzembo ebeti ya suka oyo ke defao ayembi atikaki ye mpe yango fo toyoka impression na ye ndenge nini avivre makambo oyo tu depuis liwa ya defao nantie na kati ya Edino Bilengi TV wayo kulutu magela olobi nini mpona makambo ekweli biso ya defao Général Defao azali dernier mutu oyo ayembi na kati ya album Alviva la Musique clip esalami ye na Neymar libanga oyo boyoki ya nganche chef coutumier Def na Neymar vraie histoire d'amour. Boyangai. Tata Zasuka. Ngaza mona parler. Boyangai ya Neymar. Ya Neymar. Voilà, tu comprends de l'autre la escato yali. Neymar et Betami Def na Neymar. Donc libanga ya chef coutumier Betami na Njemo wana. Bon kamunenga lekina Kinshasa olobini depuis Cameroun ti Kinshasa. Kitoko banda kuna gouvernement RDC et Salma Solo nango. Et solo li le tout monde qui corps y avait Def Kitikin et Kundam na honneur. Wana za biso. Parce belé na mutema parce que il y a des FAO, Baoyo Boye, c'est y a des FAO, hein, Bayoshe Boye, c'est y a des FAO. Hein, donc, pas c'est belé, j'ai beaucoup pleuré à Fonfan. C'est un vieux a inspiré Bisso Marame Belé la musique. Après, moi, descendant de Kokitamuki à Shockstar, dans la Yoka Biloko Ming à Shockstar. Après, d'ailleurs, un jour, je me suis dit moi-même à la maison que il y a des fois où Azala qui mangent à Shockstar. Moutou, top parmi Mitou, il y a Shockstar. Vraiment, Aza monument na mboka na biso mais makamuna leki na Kinshasa kuna olobini ndenge moni. Ah bon. Naza congolais, Naza pour que le Congo avance. Naza penza pour na condamner mingi mais des fois c'était un grand. Il y a Fanfan, c'était un grand, mais n'est pas ma camarade lequel li penza 100% paiement naza d'accord pensate hein parce que na tali pi Roger même o ya biso wenge musique à maison mère asolo belela que n'est ba lelela qui va faire beaucoup ba nani to ba tumsusu ba lobela qui wana que ba pesa qui ba martyr ba ça de martyr ba pesa qui parlait du peuple mais n'est ya fanfan ba que ça na ici comme bosoki ici comme on misé bon ça na te que to vivre période de Covid papa il va balela qui est Covid ça la quitté voilà mais si ko makamuna yo na ni 15 il paraît aux produire ni 15 Bayaka c'est un ami c'est un cousin
naza na nsima na ye mpo topesaka maboko mpo tovandi biso nyonso na Paris mwa eloko eza totiaki mopanzi mpo équilibre ekende. Jean-Marie tomoni ndenge makambo ya def ebandi banda abelaki na Cameroun ti nzoto na eye na Kinshasa etanke mwana poto expérience ozo na poto okoko koloba nini mpona makambo euti koleka kuna na Kinshasa? Bon, pendant ma camarade na Kinshasa d'abord na pesi gouvernement na biso donc merci à toi. Ndenge basali effort encore longa kuna et na mboka ba continuer toujours bon batikate. Va continuer toujours na mutu nyonso ezaka pona ba musicien te. Ba théâtre pété. No basala ngona mutu tout poeza honneur. Soki mokonza mboka yoki ke mwana mboka kufi na mboka mwa musika. Basa l'effort balongo la coréenne à Mboka pour la famille balelaye. En tout cas na o basali, en tout cas on n'a rien à dire. Merci beaucoup na d'abord na gouvernement na biso, na Kambosali, na communauté na biso ya ba congolais, ba congolaises o basali na kineng baleli de fao. Vraiment je rien à dire. Merci beaucoup à tous les stars, ba Michel Somboka, loko bosali, on attend comme on a bino ezate na yuke ba belé, ba Jibe, ba Wera, ba Kofi Olomide, ba Tata Mobich, ba Ferregola donc minga kolba mais en tout cas merci na bino obosali. Donc merci. Na 5 no merci. Merci. Tel osala ba responsabilité belé awa to tikio o s'occuper na batneng bazoya awa. Biso beto 5 merci. Banda makamo e banda ki ozola la te vraiment so aux moins reporté à 2 jours, 3 jours. Merci beaucoup. Merci, bisous de remercier. Vraiment, Mikolo Nikens, n'ayez pas d'actualité dans le Nikens avant tout na on makambo ya vie des fois. Bon, l'actualité nanga, yo vie nanga on a sur nous tout le temps. Tu connais quand je souffre, quand je pleure, toi tu es là, tu es mon tonton. Donc l'actualité tu es bien, ezara que non. Na zelaki na positionné pour na premier belé mais quand album la mieux zo bima 100% bilamba bozala après oyebiga bon siko pona makambo ya VDF ndenge leki na Kinshasa kuna o lobini ni pona makambo uti koleka na Kinshasa kuna bon VDF a sa père dans au monde arabe frère na caméraman filmer tina baga VDF a sa père complet. Il y a un moment où il y a des quotidiens à Bagan. Si on peut essayer de l'accepter, on va qualifier de l'accepter. Pour sa père rebelle, on va qualifier. Moi, je vais pour premier secret, il y a sa père, il y a bien auto solo dans la presse république. Et là, comme on peut être le mingi na écran, mais voilà, c'est le grand. On a regretté la vie de Jafran Falaya, mais à Dieu empêchement, on a Nazana. Le Kozawana, présenté tout Barobitou, Nabato Msubazoui, occasion, on ne sait jamais. Nangana lo baboué, Nikens. Viens dans Modoro Jafon. Na bien bien que Jean-François Koza Mutunayo, Bosala Babilo équilibre, Bosala équilibre. Mais si go projet donc Olobini n'est pas dans Makambo. Il y a projet na on a Jean-François Kotoka que bon ça soit le mususu. Te tozo c'est la yabimisa la Cameroun ta ou melande. Parce que Mambutu c'est là il faut bimisa pour on attaquer et puis tout ça là bon obiga ya coach. Si hôtel là ba Covid sur les OP ça va moi ba empêchement quoi. Donc c'était une bonne chance quand même. Bon souvenir na comme non de balongoli ba masque na mboka barita zangu balongoli ba masque. Ah, ça plaisir à trouver. Masala ngadi no peneza mboka abe azi. Masala pe alino nengaza na grand artiste. Alino tu ala qui na été. Merci à trop mais Nikens. Et là que ça lui fait plaisir, il y a trop surprise à tout Monique. Quelle réconciliation! N'importe son organisation internationale nationale, tout le monde a ba Cyril Kina, tout le monde a ba Chinois de Paris. Na ba Cyril Kina te. Na Cyril Kina. Le monde na ba Cyril Kina te. Cyril Kina c'est un frère. Chinois de Kina, aza mutu aza nyamata aza mutu. Ton abanda que Chinois de Kina roba de raison te maota la que ah bola ma vie na Cyril Kina c'est un frère. Donc, tous ces koufis nango. Merci à toi. Tous ces koufis. Merci Mingi. Tu as posé mon sapimo et foutu la longité. Paris en avant, massa nanga doyen. Ouais. On a toujours la diaspora en marche. Nous on a sepelé à trop. Ce qu'on est tous à parce que
Tout ça, sapo de Palaisie. Wapi, non, le sapo de Palaisie. Wapi, non, mon a été. Non, mon a été, sapo de Palaisie. C'est un petit navire, parce que nous avons aussi qui n'a sapo de Palaisie. Ah, ils ont sont. Tu sais pas, le roi dit, papa, il m'a confié. Yo avion nanga oza oncle nanga yo ebi. Pas de rancune. Moi je suis moi Mobali. C'est un exemple que tous les Congolais doivent suivre. Réconciliation au bisonio sur les Congolais. Tous à la bomoko. C'est la famille. Et bien dans la mécata na gâté. Si comme bien boelani. Si. Oela succès. Vieux. Na biso lo moko kata ngote journaliste. Moninga na zana vient na Jaffa repani. En comprenant que petit oyo a mutu linga mutu awe la mbongo aluka mbongo que mutu aluka succès. C'est trop dangereux. Merci trop. En tout cas ce monde va bande comme ça to interviewer bango peut toujours na Edino Bilengi TV. Merci à trop na réconciliation bo sali. Rikina sapo de Palaisie. C'est la famille. Toujours. C'est la famille. Na sapo na sona Cyril. Et ça plaisir à trop. Toujours en avant. Na mon famille. Bayakos alaki on a monaki pe lisusu José Dikreno Bayaka. Merci à tous. Alata ikoni. José Dikreno. Na moni on somo trop. En tout cas merci à trop, bonne chance et bonne continuité. Album na ligne. Ouais ton somo ka somo to beta somo kaka. Ya lo mo boyo ka. Botanya ngalati. Ya bisa pesa kana boyo. Boyo ka mikolo yo. Boyo ke lo moi musique. Bonne chance. Yo ya lilo ça. Ça perd sa identité. To luka over. Nazala nganzembo. Oui, nazala nganzembo. Ça ya za la nganzembo. To ça siko bon mot ça perd sa identité. Sa identité. Bon courage et bonne chance. On est là. Azanan. Azaz ça perd Azan musicien. Ça perd faut sa identité. Identité ya poto. Identité de France ou quoi? Quelle identité encore? Yora Meruso. Yora bien. Moneza botobi identité. Tolobi o non exatéré o non. Ça c'est les grands Droumers de toutes les générations. Après c'est ce que Molenga donc après génération c'est ce que Molenga mais les numéro 1 ils ont des oyo. Oui matanga ya frère na yo defao a ozana Edino Bilengi TV. Olobini ni pona makambo ndenge utole kana Kinshasa. Oh non, même mingi. Oh tiens moi voir ma casse. Ah, voir ma casse. Mon na ye courage kutu donc ozoga banzembo talaka. Mutu bobano travailler ne album nyonso tout tina suka ti na lobanini. Yazo yango mona zo tcha na Facebook nazo tcha banzembo nyonso. Album tout au salana ye banda badamien tina banesi de Londres et à Mawatro. Vous avez été le moment où que vous sala dernièrement a raté. Oh non, non, banaki azaki na studio na. En tout cas, te souhaiter bon courage et bonne chance. Yeba vous allez les meilleurs Droumers de toutes les générations. Vous avez rencontré que soit athée, total la statistique, aux a classé meilleurs Droumers de toutes les générations. Bonne continuité, la famille Moussou Moussala wana. Il y a un cadre à l'Okuma Rumba. Et ça pour que tombe la musique na biso tala. Et ama mingi, et sanga pasi trop. Yo na monde ngobeti na série Shock Stars. Merci. Bande ko ba bolingo awa tozana le doyen obino tuboyebi mbetenge. Toye awa na matanga ya defao frère na yo ndeko na yo. Olobini ni pour makambo ndenge lekina banda Cameroun tina Kinshasa. Ouais mais c'est triste qu'on perdre un artiste na trempe ya defao et ça sera toujours passé pour ngana muta musique. Mokili boyebi photo Joël na ko lobateke na mi pesa combo. Bana metenge boyebi s'il vous plaît. Alors soki na numéro répondre frère na Machela, oyebi que la minute oyo ye aza mona molokai. Tokokufa ensemble, tolomka ensemble. Et histoire ba changer ngote. Alors vraiment bande ko na biso poto to perdre artiste afinga mutute a sala polémique te ye vine legi nécessairement toujours entretien nzoto na makama forme. C'est vrai, makama forme to lo baga muto ya lo bika forme, c'est pas grave. Pour mutu to tanga lati kaka. Ya ona ne to alia wa ceux qui to le lobby to sangana pour compatir na grand monsieur de fao. Oh le loyo ake
Paix à son âme. Paix à son âme, mais na mitu na biso dotikali ne balobaka l'œuvre ne meurt jamais. Un artiste on reconnaît par ses œuvres. Na message je le barango toujours. Pour les musiciens, c'est bon. Ne t'es pas mbetenge, na koyemba ne te bayemba te. Boyebi qui est moi mais le problème est Magellan. Obi vraiment il y a frère nanga na lingako mingi en tant que frère pour la histoire de photo Joël mbetenge te yoza Zozali oui Léopold de Ville exactement yangola ndekona to yawa to sepela to fanda ndenge ndekona biso ke amona ka même po ndenge balobaka le mort ne meurt non le mort ne meurt jamais ndenge ke personnellement na sepeli ya trop makambo uti koloba mpona defao ndenge na tuna yo nalingi naloba eloko moko s'il vous plaît nga nasalaka photo nalingi na reportage ya monene lelo nabomi kokende te na préféré mbongo kende na sacrifie mpona lelo kolakisa mutu bana mbeteke bayebela bamona ke nakomibenga grand prêtre te mais bon merci kaka photo Joël Mbetenge merci Mbetenge en tout cas tosepeli ya trop ndeko babolingo toye matanga defao tomoni bato bauti bamboka misusu mais ye colonel Freddy Lumboinani o pena defao ayemba na banzembo eloko nini esali yo ke outa Suisse oya awa na Paris avec nanga kulutu Mangela yo yebite donc jene vraiment na pire vieux donc vieux penda ya parler ponga na ba VDF tangwana na fona kitambo na makala mpo ya papa kulunanga ba na na shock star na ve nanga dit tout là ve dit tout donc bagi ba mazona makala mpo à l'époque wana na ba 94 yende dit tout là zako bina te dit tout na kini oyo dit tout te na bakini na shock star aza na kini vie nanga donc on prend tant bazona na makala mpo ya papa kambavo ezai kala ya papa kulunanga donc pana na VDF na ndenge pe to kuta sona mikili donc na 95 ans na Suisse nga également na Suisse na 95 donc na EP premier conseil mutabe c'est Florine Sala que na salué na passant Florine Sala na Lidin Sala na ni masalangai bota Suisse babiga Ntsumbu tout ça na ba Goms Bamba l'homme de trois noms na masalangai Moro Ombo ba bengsaki Gilles Emporio tout ça bana Suisse tout ça donc adio de gène mais si quoi impressionnant nini ngaskoyo donc banda wana vie to kangana zaki so na Suisse mais on à l'époque na mosa mundele donc aso na Suisse faut aller même faut aller pas nanga faut hôtel mo peme nanga po momi nanga mundele ex nanga la mbela donc tout ndenge pe famille comme famille penda Antoba Jacques tout ça donc yango tsenga kana obi kana tena ko toso nanga avant pas Antoba Jacques na vie là ouest na bagivé na otina déjà ko toso nanga mais Antoba bien non présence nous nécessaire faut comment na terrain Antoba Jacques tant que famille yango moni Antoba sawa asa na salle mutakei bienvenue merci à trop outi musika kuna yango moni que vous remerciez quand même présence non ce n'est pas n'importe qui. Il fallait qu'on a ça. Merci vraiment bien nanga. Kulutu Mangela yo yebit. Ah ils dino bilingi. Ils a famille. Merci à trop. OK. Tapena fait nanga yi Bouddha de Wolo. Ça moi message à Mouké. En tout cas, matanga o ndenge zo le gars des fois tous les peuples congolais, tous les peuples africains, lingalaphone partout dans le monde. Batu basali ke makambo esala mapenza. Ezaba Jean-Marie Molomba, ezaba Guilhem Ayindu, bangonde basali penza makambo eleka Guilhem Ayindu. Oui. Depuis yoka sango ya Viena yo. Ti lelo na Kinshasa omoni Viena yo def lelo akoti na mabele. Oza likamuni oloba pona peuple congolais ne ba olanda biso. Elo na olobaka ke bon ko kufeza pona biso tout na mokili. Grand frère akufi atiki biso. Elo na souhaitera na ba ndeko na so ba congolais to za na bolingo. To lingana ka te soki mutakufi. To assistera mutu te soki akufi. To assistera mutu même temps za na bomoi. Vie azali mutabate belé. Alingaki mutu alingaki batu yango pe batu batondi awa baye koranda ye ba dernier hommage na ye
naza na kulutu magelan namoni bato ebele bazali na sepeli ya mingi bango tu bazali awa batutu bayali awa donc batutu ya bakomini nyonso tu bazali awa na sepeli ya mingi yango toki na besoin toyeba baimpressionna mponi oke kinshasa te nake kinshasa te parce que na travaillaka mais donc afeyane ekesila te na vacances na koya na kisasa na fleuri tombe namona vie na ngai jene général de fao oyo tozalaki na ye oyo nasololaki na ye na Côte d'Ivoire tina Douala naza l'un des rares ya baproche na ye oyo oyo asololaki na ye na moment oyo azokokende ngai toyebi yango toyebi ke yo pire ye ntango bosola ti akomi prêt akokata molimo aza kobenga yo boza kosola bien toyebi yango bien mon frère voilà merci na maso bosali mpona organisation oyo na kati ya organisation oyo nazanga moko te Feyanto Jacques azali, Jean-Marie Malomba azali, Jacques Djeko Wangeng azali, tozali ebele, Bavie Vadis Mbak bazali, Papi Biba bazali, Tosta Seke bazali, Washington, Dominique pe bazali. Merci. Bandeko, tout ça toujours na matanga de fao. Tokuta ina bae. Bafréquentaka des fois osoka ye na poto ye asangaka makambo te chupe tshungu ye partout tolekaka tokutaka yango foto tuna ye impression na ye mpona grand frère na ye auti otika biso depuis Cameroun. naza deya na basentiment mo ya tristesse mais ya joie mpe mpo bato tu barépondre mpona général de fao. Général de fao c'est mon vieux nazala ya moment tu ntina ya poto ntina ya zoka ekine tozali toujours na ye Père à son âme, n'a fait la Magellan. Mukonzi, il y a Banyang, ça avait parmi Balanchili, notable Anchili. Mes condoléances à Jean de Fao, la famille des gens de Fao. Moi je suis jour, je m'incline devant les gens de Fao. Mes condoléances à tout le monde qui fout là, mes condoléances. N'a pas de noce, on peut s'entendre pour la général de Fao. Vela saona la remplir la bilamba tolega la bilamba batuto amoni ba bilamba ne la ati vraiment magasin en tout cas Flori outi musika na Lyon oyeka pona matanga ya defao impression les andeng yo outi musika ndengwana. Merci beaucoup Vienanga bona corriger na outi Lyon te na moi na Paris na choisi les rois. Alors ngai Flori Mamengi likonga likwe sanko ima kale kale naza chanteur na groupe Choc Bantou oh ya le grand coach Robin Makusa vraiment général de fois au Gene en tout cas azalaki pire vient ngate mais na yeba na kine na kata musique mais vient na marquant na simplicité na ye bo vient na tozana masolo na ye aya ko yemba na album de biso malheureusement album ezobima bientôt mais il y a qui déjà mais ça va régler mais album ezobima album est talent de coach et donc marquant biso simplicité à vieille to yena na studio azo yemba déjà ebisi biso ke Robin Makusa félicitations na yembi na bato ebele mais nzembo na bino eza le seul oyo nazangi eloko obakisa na kuti en tout cas bobongisi mamu na bino tout bien via yemba na studio donc Robin Makusa so ebisi ke vie place oyo mais quand osala ngo boye malgré qu'il défend on aye mais vie azo yoka nenge ba oloba na yende to sola. Merci, te souhaiter bien bon courage. Souhaiter bien bon courage et bonne chance. OK. Allô, banzembe so beta kitoko nyonso pona lokumu ya defao matumona wa utikotika biso lelo na Kinshasa ezama mais toza obligé de reprendre ba chanson nyonso o ya beta yango la rumba congolaise ezako honorer mais toza na bato ebele awawa o baeko pona kaka ko rendre hommage na mémoire ya defao o toza na eza Cheko Tumberto yoza mwana poto ya kala olobini ni pona defao
vraiment ezali mawa trop po toperdre moto monene na misiki na biso donc epesi mawa trop po bagrand nyonso bakoma okende donc vraiment mawa trop azalaka mpe ya mpangi na yo non nayebi kazala ya mpangi na nga poto biso ya biso bakongo donc ya mpangi ya pire yango moni présence na nga awa lelo. Merci à toi. Depuis makambo ebandaki tomona bino bozoya awa c'est que vraiment ozalaki na mura de fao na lela ya fort et c'est pour ça nazanga raté tous les jours na yali mutu mususu tozane awa eza le roi Sélé, c'est un garçon de Paris mwana kala ya poto Sélé le roi bato bazoya matanga ya de fao yo mpe tozomona ozoya kaka eloko nini otino ya matanga ya de fao mais wana za pirivier talanga wana vie na biso faut payer hommage vie wana pirivier na biso quoi voilà quoi en tout cas to remercier bino na courage bo sali que depuis matanga e banda boza ko yakaka makambo ndenge plaisir ya trop toza awa na stino place de la Kuruka place merci ya trop ndenge oye awa matanga ya ndeko na yo de fao impression na yo eza nini eza kaka ke tozo reconnaître valeur ya motu oyo totiki mpe esalinga plaisir ya batutu ndenge baye nga personnellement toza koyokana bien na defao toza kosolola eza même avant voyage na nga kini tozalaki na ye na telefone ntina ke avec Guilhem Mayindu le mannequin de Paris donc tozalaki na téléphone avant nga nakende kini donc aconseillaki ngai soko ye il faut ozala okende kini ka par curiosité bato baozola Kinshasa ozonga kaki na mois ya février na suka na matina nakebeta parigo bayoti na bayoti kaka yo moko oyebi vieti oya nouvelle colle toya kolelela vie na biso jene mpe à son âme quoi biso tout Paris mobimba eza awa équipe de France mobimba ezali batrésor ngando basiriki na baombre jean biso tout ozali ok équipe meilleur complet quoi ma trop mpona vie na biso ma trop jene paix à son âme na pesi ba mes condoléances na toute la famille ya jene c'est notre vieux quoi mais ya papa wemba okenda Kinshasa bon oyo okete mpona nini mais vieux moko yebiti ya le nkuru na kende ba kin mais oyo siko munaka ba misala fallait tokende mais sali moi contre temps tout c'est notre vieux quoi on a vieux na biso parler bino avocat bino bozanga raté matanga ya bato nyonso na Paris libala ya bato nyonso bozanga raté sikoyo awawa amoni oye kolela vie na yo de fao lelo mokolo ya suka banda likambo elai biso depuis Cameroun olobi nini mpona likambo ya vie na yo de fao Magela jatama avocat na ngai avocat basombo ya banyanga Magela jatama avocat banyanga le seul vieux oyo abundela nga na poto banda na ya mais vieux yo yebi Paris en partir à nous non Paris biso to déjà Paris équipe de France de la SAP au moins du général de force azaki mutoyo na Paris oya bono général de force ngai bonga dans na Oberfule si depuis Suisse tant azaki na Suisse nous avons mona yozo solana e tant aye première fois na Paris yo peka muto yambaka e yango mona opesa mbote pa wa samedi akota pas medor l'homme après dire po moni biso to la poto atoko changer monde. Mais le va commis, oh la mode n'a pas changé. Avocat Banyanga, Moningaï, dans le Baming était dans ma image de ma vidéo. J'ai fait beaucoup ici à Paris. Si. Et là on a roloba. Tous à bon moko.
moni lelo bavie nanga bele bakei onga nzambe en confiance moni ngai naza saper musicien saper compositeur nasala su na bakri nasala su na banzembo lelo sukudu taka ngai na remercier misanga héritier Gogan moto na tembe vie oyo alakisi biso mpe mambo ya bilamba biso toye lelo na nsima na bango toye koprésente mpe kaka mambo ya sap vie babanda basap na liboso na biso yango biso toye awa tokande hommage quoi toye présente équipe de France de la SAP. Moi je suis là avec Parigo, chinois, c'est tout quoi. Tout ça pour présenter l'équipe de France de la SAP à Paris. Parce que nous sommes Paris dans ma forme, mon côté. Merci à tous. Balasima les gars dans le studio. Na pesi bana Paris mbote. Marita mbote trop bama ça tout à Paris mbote belé. Na présenter bango. Bamoninga na ba moskino ba black télé foité. Yo moni. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc l'agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene té ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Global PM Express. On bise toujours l'artiste Oyo, qui nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express, avant na idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait des conteneurs, les frais maritimes, les frais aériens et dans l'avion. Nous avons fait des petits polis, des polis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer Maramio sur ma kin, la dengue et à biso batapoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'akin, selon Bounayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses. Salon MK Coiffure. MK Coiffure ezali salon ya bana mboka na Jivizi sur Orge 7 rue Hoche 91 260 Jivizi sur Orge sortie Condorcet salon ya bana mboka na salon MK na Jivizi à proximité à gare donc to bengi bino boya mingi boko sepela Sabo outil par-ci par-là, boya, ezo kwase de coloniens surtout, to bengi bino boya, boya kusala basuki na bino awa, na salon MK, eza na Jivizi, à proximité na gare à Jivizi, 7, rue Hoche, to bengi bino boya ebele. Bota langa kaka, le basalinga suki, na maquillage, donc basalinga awa. Bazel Lyon, Rayson, à 91, à Paris, Talaka Bisuki, on a créé un beau garçon.
nasengi na bavrai jo bavrai chéri basi ya kitoko baya batantine ya bien ya classe papa ya kitoko yali awa epuis place moko ya kimia nabengi bino bato na nga nyonso bamasa bavie na nga boya na salon na biso chez MK na Juvisy donc adresse sécurie Hoche sorti Condorcet donc boya ebele bomona bacoiffure ya kitoko to akwata bacoiffure ya boye bamanzaka donc ya bien bosepela bose retrouver biso mpela makambo ezongi na Juvisy bajeune nyonso ya 91 boyebaki makambo ezongi na Juvisy bopatapata lisusu te donc awa ne makambo chez MK boyebi ka idéologie ntango mwa daya face au 91 bosimbi daya place makambo eza donc nalobi mpo na communauté ya Congo ya bana mboka toza mpe mosika te ya pembeni ya gare ya Juvisy c'est donc tosala nyonso tourne tolingaka basili jongle pédicure manicure donc boye ebele tout le monde Juvisy donc na Paris donc toza mpena mosala ezosalama na ndenge tout donc nde tolingaka nayebi ke ensemble on est là du chez MK Coiffure balobi Paris tout 91 boya ebele quoi ye moko lijo la coiffe à côté quoi soko lingo zonga tunozwa bacoiffure boye ozwa na bangelingeli toya montikile papa lelo toujours meilleur ntazoyesa bino tout le monde tikile boya bana mbinza awa chez papa lelo boya MK Coiffure donc masolo kitoko na kati ya Juvisy gare temps normal emezokanga bouchon. Edino yoza fin mutaleki yoza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango